Denis Lessi soki abongoli motema te atiki baventure osala te papa ozongisa na caméra non Denis Lessi na misu na nga bakangi ba chaîne liboma na lobi mamba kufa nante mais na bi liboma le général Defao vraiment na uta ekolo bango na mois d'octobre soki général Defao abongoli motema te 2022 a kota ngote papa on peut prendre les amis à 75% il y a des jeunes talents il y a beaucoup de biso RDC à 75% ba continue na showbiz pour na général Defao Bandela Nzambe mutalaki sur que la richesse a comme PD na biso lelo tezaki na 2021 na lobaki yango déjà pour mes aki oyo ngala monaki ezaki na makambo ya kufa ya liwa bazo préparer ba poisonnier OK après poison Nathalie ngana l'équipe de mission na lobby on a monaki na bengi moi collègue de 2-3 na expliquer bango ndengeza nazo ba mambo même ba modéro ba collègue na ye papa na lobaki jaloux Congo batu mingi o bazo bima lelo succès lelo papa mutu moko azo bima te ki o abima même na volonté nzambe bazate papa. Ah bon? Bazate papa Congo eza ko beba Congo eza obiki na kenda bandal na loba et pas ya vieux Edingwe eza par rapport ndenge basala ba vantine na baona Denis Lessi akome ko comme ça batunyo tout salité donc au sein nzambe histoire comme salité non yo mesande ko ça ba vantine na Denis Lessi d'abord yeba na cop na bino bi bango ba yeba na makambo na bango mais c'est pas dit que tout le monde ça faux papa prophète Denis Lessi makambo asalaka papa na lo bango eloko asalaka e lakisa o yazali OK o lakisa o yazali nzamba ibse ngai prophète Blanche Telema kinde tikolanda bana na ngana kati ya ba papa tina oh tina ba image eza tina kati nganda diamba nga na kokende pour l'évangile nzambe o bana on ndeni na on explique bakasane tinga na yina prophète Denis Lessi non na yina yeti mais problème ezaka nini Bible lobi boye ngala osonga na Bible bakoye ba nzete na mbuma nango OK akolo bateke Denis Lessi ça faux mais pour tout le ba vérité misala na ye o azo sala ndem te la faux mais na sko azo fingisa baninga oh non c'est vérité mais na sko azo fingisa baninga papa pourquoi papa nga souci na nga na ngana lo ba vérité artiste comédien pardon to sungana nous bon mekanan ko reculer moi mukesima vitesse l'équipe makasi bande ko na ngai toza na poste na bino to fanda ka bino le bolongola so ba stress na bandako bon metempe moi ko zonga moi sima musala oya salaka il fallait qu'il esuka kana musala na yasaka mais akomisa ngoti na vie réelle comme copie na sala si je comprends bien rôle nae et cotantina vinaï de la duchesse a bon papa dit que mambolo beza yande lo moboko na likambo leto la Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout va dépendre de l'heure à laquelle vous nous suivez. De partout disséminé à travers le continent. Continent d'Amérique, le continent d'Afrique, Tozo Salara Moussala, et Banderomusu, Bazan Europe, Tozo Pesabino Bambote, Tolingarabino Ming par rapport à ce que feedback ou ezonga qu'à chaque fois tout ça la Moussa Nabiso, encore une fois, bébé non dit n'a pas si beauté parce que Tozara toujours derrière l'actualité. Il s'est fait parler de beaucoup de gens, ça fait un bon moment. On a looké Makasi, mais Azala qui n'a qu'à Samboka ou Angola, tu bandé Koyokara, Yesu n'a qu'à bar, Yesu n'a qu'à bar, Jésus n'a qu'à bar, non, on a eu et Boujanga Moutou, non, et Bateneni, non, on a rosala. Mais aujourd'hui,
étant donné que nous sommes toujours dans ce métier, nous avons eu à la voir, mesdames et messieurs, parce que alabe muta ubarobo maépété so ozala kombo ça maramozo simba ozala toujours à la portée de tout le monde. Un grand merci à Isaac Maï, grand frère ou à Pessinga Pass Yorokuta Nanande Romobali. Oh, il s'appelle Prophète Blanche. Troyeba Prophète Blanche. Blanche en Isara Poza Pemeto Aza Eza la nuit Nangozobo Manaka Tuana. Mesdames et messieurs, nous nous sommes déplacés avec mon équipe pour le prendre et puis Yambi Bisson à Longe Bar Mbalakos chez Sylvain Lumbila. Côté Nina Moto Eko Solo la Masolo ya Yesu Kati na Kati ya bar. Et côté Toye Tokuti Dielema, Chara ya Nzambe. Dans Nzambe azalaka na Chara moko comme on est azalaka Dielema vraiment. Patron bon ko sarate bon pezaka nango photo te boko sarabiso ke bozaka nango nzora bozaka nango te. Dielema Chara ya Nzambe. Un grand merci na bande retour oyo ba soutenir bébé Nondi. Les us coutume me permet. Il y a Lopez à merci na vie na ngai moko Xavier Lopez 10 à match. Et un grand merci à Mandela Weston, patron Mandela Weston, n'a confirmé toujours avec force. Ben Willy, le Gabonais le plus suspect, le Gabonais le plus dangereux. Un grand merci à nos partenaires, Bango, Idéologie TV, David Wembe, Congo les Noirs, Raphaël Ngunda, Monsieur les Noirs, et puis Congo Mokili. Anelka, tout ça toujours dans le bon bébé non lié, tu as tout ambassadeur invité Nabiso, le prophète Blanche, Yesu Nakatabara. Prophète, bonne tarde, papa Nondi. Bonne santé. Oui, nous avons besoin de la biso qui nous allie vraiment. Nous avons besoin de la yomozo mona kaba. Yesu Nakatabara. Musique, prophète. Non, et ça, problème là, nous coûte la mystique, mais quand Dieu parle, il faut toujours mouton accompli au Nzambalo. Au Nzambalo, il faut ça. Ok, d'accord. Premièrement, avant tout, quand on a envoyé sur la Katabar, on a introduit pour pas comprendre mouton. On a bêta sur la Katabar, on bêta na Katabar. En tout cas, il y a tout ça, il y a son nom prophète Ozanan. C'est pour la première fois que tu as eu la plateau dans Ozanan. Tu comprends un peu. Oui. Prophète Blanche, domestique de Jésus, moi la Moussala Yesu. Toujours spécial avec Jésus. Neka batu ba omona nde bandeko ba otala ngai parce que eza mbala ya liboso te déjà to meka déjà un peu moins ko expliquer prophète Blanche azaboye eza nango sincère parce que le coup eza nango ya Nzambe na prophète Blanche na fandaka na Angola vraiment donc c'est un peu ça vraiment. D'accord. Prophète Blanche tout le monde a des maman prophète. La prophète de Dieu au travers en église moko on ba bengo prophète pour nani. Oui, Naza vraiment prophète, Naza consacré vraiment prophète de ministère. Alors, Nazo travaillé dans l'église Jésus-Christ mon rédempteur, Naza visionnaire. Mais Nabimeli et pas il y a na prophète Kopé Sambote et pas il y a mon père spirituel, le prophète Eglembaya, où il a consacré un lelo. Donc, Naza prophète monté qu'on a joué à balabala, Naza pena prophète Yanzambe vraiment. Donc, c'est ça. D'accord. Donc, prophète Yanzambe. Okay. De repente, dès que le parle en portugais, prophète Ayembalma na Yesu na kati ya bar. Cela veut dire quoi? C'est quoi le message? Vision et qui n'ont neni nous a kuiti nous a bayaki ba wika to de ni non. Papa Nondi. Bible lobi boye. Nzamba lobi bokende na mokili mobimba. Bokende kokomisa batnanga ba disciple. Tango Nzamba zolobaki tokende mokili mobimba. Nzamba lobaki teke bokende awa esiko bokoma te batela biso ba limite te bata mundelu te balobi aller partout dans le monde. Tango babi aller partout dans le monde nanga na yebisa ndeko mo azola nanga esika nyonso tu oyo moto moko azo pema na pema ya Nzambe c'est qui est très important. Lelo omoni suivant batubi bazaka en esprit
kende toujours côté ya bato aussi ba bongo la mitema. OK. Bato aussi ba bongo la mitema na année 80, né 70, kaka les mêmes ba pasteur ba toujours côté ya bato wana. Mais bato baza na kati ya bar na kati ya banganda diamba ezalaka difficilement ba kende ko luka côté ya bango parce que ba yebike bango pote ya bango eza pasi. Yango moni nzamba yebise ngai. Prophète Blanche Téléma kende tikolanda bana na nga na kati ya bar. Papa tina tina ba image eza tina kati ya nganda diamba nga na kokende pour l'évangile nzambe. O bana on expliquer biso na okoti boye okoti bango ba mbenda na bango par exemple ndenge ce que c'est ça là ma ya la massa mo bola ndoki na basket ya la aloka kapo na basket. Christian Dele massa na ngai mon ami na pesi mbote ko tazali avant na kata lumbila par exemple ba ekanaye to ekanaye yo po ya romela. Après, bon, ça on est moi, bon, que frère Loro, non, to melao, bisomi balé, ça faux, ça on est. Papa, si c'est vrai, tout mon côté atéaka alobana part dans un benanguya naïe. Ok. Derrière toute chose, il y a un esprit. Donc, on a kena esprit, mon goza simananga. Oye opesa nga maluba, oye ko dominer salle. Ok. Toi, on va faire dominer salle. Bon, kasi na okendeka bon kaka. Non. Derrière, non, et ça bibliquement. Est-ce que la partie où on a eu bangi sanga po babar oyo ezana ya pena moi ba esprit moko boya ni marayango ba démon d'ambiance pesa la voilà côté vraiment diable fanda wana voilà yo sikoyo yena Yesu na kati wana voilà ba bipe comment nzambe boko batala rappel ye otanga ngoti hein. Papa non dit, Bible le biboye, dans les biso que derrière toute il y a un esprit, derrière toute chose il y a un esprit. Papa au moni même i babar, ezana makambu oyo bandeko ba yebi basara la bar. Bible le bi tout genou fléchir. Ma bolongo nyonso to egumba melaka kombo na Yesu. D'autant que ma bolongo nyonso to egumba melaka kombo na Yesu, c'est qui tanga na yaka na bar. Mutu o azana ba azape na makambu na ye mais nga na ye na memi message ya repentance papa na kenda na mema ka message ya repentance na kati ya bar d'abord na tambola na d'abord na puissance o eza au delà ya puissance o eza na kati ya bar wana na peso exemple moko te na peso exemple moko na peso exemple moko mukolo bar abi que prophète Blanche aye ko beta musique ya nzambe matikeli nga la beta. Est-ce que les gens dominé Nanguya non. Franchement, Naza devant téléspectateurs, faut le vélo comme moi vrai. Et ça na mutu mon côté na beti na kata bar na tika lopesembom. Azate na beti yesu kati na bar, na beti yesu kati na boîte, na uti ko beta yesu kati. Oh oui, bah imagine ça. Na uti ko beta yesu kati na les barons na kisasa. Na uti kin na beti yesu kati na les barons. Oh. Piscine, mais lesquels là-bas tout. Papa, l'enfant de l'eau, derrière toute chose, il y a un esprit. Au moins, on a commis Mutuna Mutu, Yemoko, Batubaye. D'ailleurs, je crois, image Zali, Nenge Bayamba Inganakin, Batubaye. Mais Batuba sentir que Mutu a Yazande Moussou. Et puis, ils ont la puissance moko ils ont dominé ah. Au moins mutu azo se discipliner yé moko. Ne siko atali ki oh. Na melaka na peki saka mutu te. Na kati ya Yesu kati na ba na tikelo pekisa mutu mutu nyoso tu oza na droit ya kosama kamio sto ningi. OK. Mais yo moko nengo se discipliner mo bi kinga mona comprendre piscine ya mwana me batu ba kokota na piscine te. Piscine ya mwana bosokolaka bosaka ba beki na bino bosa la l'aise mais batu ba se discipliner bango moko donc pour montrer que il y a un esprit oeza simananga oeza au-delà de l'esprit notre o dominant. Priscilla Tusevo bambote na yo, Naomi Tambo bambote na yo, Julia Ndoya bambote na yo, Lisette La Love et puis Philomena Mendes bambote na yo, Mbala Kosi Chelumbi la voilà.
et ça bandeko va permettre biso pour tout ça la émission au lelo et prophète sincèrement parlant tant que batu bayoka ki Jésus na kataba tant batu ba monaki yo Jésus na kataba ba traiter que d'un aventurier. Ah, tout une question moi bien, tout une question moi bien. Oyebi ce que ça là et l'eau comment surtout on a nous alaté dans mukili. Hein? Faut ala toujours ma casse parce que critique les angate et surtout biso ba congolais. OK. Ba critiquer ba koloba mais le problème est ça yonde garder objectif ya likambo ça. Sans vous mentir biso bino ba pasteur bo que la biso ba problème trop ba prophète nous le biso ba problème to tata to fan du bolu ngara to loba. Teloba, ça les fan du to ngara bolu. Mais ben si ko lingo koma. Bon, on dit que frère na yo pe prophète Denis Les. Ça va prophétie moko awa kala mingi ta na église na ye mama moraza na mbongo ya jom adana mbongo ya adana mbongo na ya loyer il faut payer ça yango na dîme na église mutu mo adana $150 il faut payer ça ngo mutu mo adana $160 na mutu mo adana $300 il faut ça cop mo il faut payer ça vous mona ki yo pe yo lisu biso yesu na kati ya bar. Par rapport à Mamba Denis, ça passe pour te rouler quand on est Christian. On a un problème. On analyse ça par rapport à la prophétie au besoin d'un peu. Il faut que Yesu peut quand taper sur la prophétie il faut faire maintenant baba. Le bano ya Denis ça va tout continuer. Papa, merci pour la question yo. Et le monde a ko le babandeko balanda ngami na émission ba kasane tinga na yina prophète Denis non. Na ina yeti mais problème ezaka nini Bible le biboye ngala zonga na Bible ba koyeba nzete na mbuma nango OK to mbuma nzete nango ndazaka na ngola ça va ndazaka na ngola te kasina ndazaka na ngola soki possibilité eza sala ndenge na pesi mbote pa ya Carlos Kabalo nenga tsaki micro baladeur na balabala pona koyeba témoignage ya mutango ta micro baladeur na balabala. Et puis, ça l'effort qui t'a qui ça micro baladeur na balabala pour na prophète Denis Les. Ça na balabala nde okoye baki bayi bakanzete na zete na mbuma nango. Ça veut dire que Denis Les c'est dans Kinshasa dans la connotation péjorative. Non. Papa, omoni d'abord omoni prophète Denis Les si makambo asalaka. Papa, na lobango eloko asalaka e la kisa o yazali. OK. On a ça oyazali. Papa, nabiso oza muto mayelo tanga. Et si koba olobele ba vrai, il y a aussi des faux. Obligé. Mais ce n'est pas dire que tout le monde a faux. Makambo de laisser ça là bibliquement et c'est l'Obama déjà. Que bon yeba ba na bizaleli na bango. Mais et ça makambo il y en a biso, il y en a ce qu'on appelle que tami ko balader na balabala. Batu balobi ni la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Nde esika oyo koyeba. Témoignage ya muto eza ndenge nini. Pona yo ngolo bisabiso que Denis Les sera faux. Bon, na koloba te que Denis Les sera faux. Mais pour tout le vérité, misala na ye o azo sala nde muto la sera faux. Maintenant ce qu'on a fini ça baninga. Oh. Non, c'est vérité. Maintenant ce qu'on a fini ça baninga. Papa. Pourquoi on est aux aboyés au tuni question balamoko ya prophète Denis Les? Est-ce que pasteur Ezaka Denis Les? Bah pasteur c'est belé. Mais franchement, il y a des choses où Denis Les ça lelo a fini ça, bah ça nzabe est belé. OK, na on dégage par ça pour na tout le monde ba prophétie. Hein, pour na yo profession non dimi na wangote. Te papa, ezaka bon te prophétie. Omoni makambo ya ba prophétie ya bongo. Et ça va prophétie moko oyo faut que ça la analyse makasi. Et c'est là Actes des Apôtres chapitre 17. Il faut qu'on analyse ba écriture. Faut que ça ba analyse ba écriture. Donc ngai pona na memayo bien au moni ndoki ayeba amuninga ndoki. OK. Muta molimo pa ba amuninga ni muta molimo. Pona na biso pona na confirmer au Denis Les salobi et ça ba faux prophétie. Ah bon? Professeur Nzambe a bon moto. Ndoki ayeba amuninga ndoki. Faux prophète ayeba amuninga ni faux prophète. Te nabi muta molimo, nabi faux prophète te. Amuta molimo.
muta molimo mambo na boyebi boyebi muta molimo ayebaka moninga ni muta molimo yango na lobike soki ndoki ayebaka plutôt moninga na ye ndoki ndenge moko ngai lokola naza mutu ya molimo nazo travailler na esprit ya nzambe oyo eza likolo ya esprit de Nilesi travailler nango nayebi soki Denis Lesi professeur pesaki eza faux. Denis Lesi professeur pesaki eza faux. Ouais. Merci beaucoup Dielema Chara Nzambe dans la rara nayebi te quoi. Merci beaucoup Dielema Chara Nzambe. Voilà. Batu balobi boye yokanga malamu batu balobi boye Denis Lesi prophète de la nation makambo asalaka eza ya mpungu et puis alors signé baya edingwe bosa biso mabe te papa tozala bien toza devant batu baolanda biso eza te que Denis Lesi azo signé bavie edingwe non Denis Lesi azo signé vie edingwe parce que ye na vie edingwe bayebani net oh na oyebi so vérité ngai naza na ndenge mabete obi premier zanini pa nondi papa nondi te eza te que na signé ye na loba nde vérité na loba nde vérité yonga biso yoza chronique kota na kati ba nini vérifier ba image obi concert parce que beta na beti concert na quartier ya vie na biso edingwe moto na ngenge na matete et puis face à face le pangu na ye ngala ngambu place na beta concert na les barons pas problème bomi te on communiquer pe que so ndenge na za edingwe so ni boye papa oyebi papa nondi nga bundaka po na vérité nga lingaka vérité na lingaka vérité et surtout na mama nzambe na lingaka mingi vérité eloko nga na loba epai ya vie edingwe eza par rapport ndenge basala bavantine na baona Denis Lesi akomai kokomisa bato nyonso tout salité donc osala nzambe nyonso to akomi salité non yo mesa nde kosala bavantine na Denis Lesi d'abord yebani na cop na bino bango bayebani na makambo na bango mais ce n'est pas dit que tout le monde ça faux papa siko mpona na s'adresser na yebisa vie edingwe ke eloko lobe eza mabe do fona banga papa nanga eblo mususu bino ba chronique bo sunga biso nga naza na tante ya koya kosenga mutu mbongo apesa nga mbongo mpo na loba lokuta carrément nga loba ngo vérité papa même si tu es un te papa yokana biso papa nanga yokana biso bible lobi boye cherchez premièrement le royaume des cieux otunga na osana luka liboso bokonza likolo nga luka bokonza likolo oyi poko na biso luka bokonza likolo na bisio. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Tant micro baladeur na balaba. D'enfant dans non Angola. Pour y bien prophète blanche. Nda la fin na nda kunanga. Yo tant micro baladeur na Angola. Tuna prophète blanche azan ndenge ni papa. Ozomona et le problème nanga izarani. Oye ba tu batenanga mingi rigueur parce que na linga koloba vérité. Na yaka te na fandi na télévision na banda kumisa mutu moko boye. Ti mamba Denis Lesi tomboli okanda moko boye. Non et tomboli na kan ezamba liboso te. Et puis on peut sa prophétie à faux pour na Denis Lesi non na utaki koloba yango papa d'ailleurs nanu limbisanga soki na koti mwa muke na mususu papa na utaki koloba ngo na mois d'octobre na zaki na Congo na ofanda na basilique na Gombe avant on a kina mambo concert na nga na utaki koloba ngo vient na biso nani que son âme repose en paix, le général de Fao. Vraiment, na outé kolobango na mois d'octobre. Ce qui général de Fao a bongoli motema te 2022 à Kota Moté. Papa, on va prendre les amis. Na limosa la vérité. Ba image va. On peut savoir ce ba image to les. Moninga, na problème to comme nelo mo boye. To komi kolinga ko valoriser mingi opération Mutakala, opération Mabende Mataba vie. Même si vérité papa, omoni mutu soka lobi vérité. Vérité à mutu dans kata Congo et comment le roi lisasi papa. Même si vérité et comment le roi lisasi. Mais ngane na tambolaka na lingation nzamba ebisinga blanche loba i na loba i. Na s'adresse à qui mon abisi ce qui veut des fois bongoli mutema, TV des fois à kota 2022. Ozana image wana opesa biso exclusivement. Venangai moko le patron Nikon Ka et le formateur de boss. Ah, bazana ba patron qui formera bino nyonso to za Nikon Ka. Ah, le patron Nikon Ka et le formateur de boss. Tout un élément prophète blanche
a prophétisé qu'il faut avait la mission des phares. Sera bon lui monter matin à côté 2022 té. Tout le prophétie non écoki sami. Papa, na biso journaliste moi outé koyambanga ayoka somo. Tango ayoki asali ba recherche na ye batu ba benga parti ki sasa ba se bengi nango o denis o défense ala ki nango o nzamba pesi ya ki kende ko pesi le profession. Ala ki sa ki o nini défense. Kokata image oté. Dans la vérité. Dans la vérité. À 75%, il y a des jeunes talents. Il y a beaucoup de biso RDC. À 75%, il continue à showbiz pour la générale des femmes. Bandela 75%. À 75%. Na je pas mal. Mambo na l'audio. Ce qui na image me suis au coup na ba bon chanté. 75% ya ba jeunes congolais, ba jeunes talentueux au ba côté na ba showbiz. Ba côté yango pour na nzela générale des femmes. Donc il y a showbiz. Ça veut dire showbiz et ça mobile kobimana mobile. Voilà. On a nos PDT se transformer mais beaucoup ma kobima. Soit ozo bimana mobile bazo bimana yo la yo soit yo. Voilà. Voilà, pose à ma cambo. Pose à ma cambo. Parce que Denis baba pona Denis laisse babanda ki ko kende ye to kende Denis laisse mutaza ko kende ba. Siko na télévision. Nana loba vérité. On comprend que la vérité hein. Voilà. Naï et si je me souviens dans l'anda image moi bo mena yebite ceux qui montent je belo nini na mona pe que ve na biso na ni prophète de l'espace kala mama mutaka la bongo na landa ngo moi kala mais na yebite ceux qui na kata ya ndako ya ndako voilà ah il pas zappé kuna kasi il pas kuna pour la vidéo no mo bo mko awa azolela papa na biso ko toko yeba nzete na mbuma nango o mama mbo ba vio ba sala oui pour mes amis botika biso to ya la question de Denis ça na ala showbiz et le monde na yebiso kanga image oyo kanga image oyo prophétie ebima Denis Lesi soka bongoli mutema te atiki ba ventir au salate papa ozong sa na caméra non Denis Lesi na misu nanga bakange ba chaîne liboma na le mama bakufa namte mais na bi liboma da Denis Lesi soki abongoli mutema te azobela liboma pardon ko bongola mutema te mais a se reparti azonga na ndenga zalaki ne bandele OK soki azongi te a continuer kana makambo liboma et puis nenga ta ba okena suka 2022 oyo ti avant mambo na biso komela e abunga na actualité abunga bon abunga na actualité abunga penza abunga la ye vraiment aussi la mambo ta sali tout no kana na yebiso abunga akolimo aussi là na biso abunga aussi là donc des ans les ana délai mo bo etenza pesio poto lo ba makambo délai andeni papa limbisanga délai andeni tamboye moni ya des fois ezaki plus précis OK venda okota ngote soki abongoli muté OK ezaki na mois d'octobre na lobaka OK ya Denis c'est na mois moko précis c'est na délai moko boté que soki abongoli muté maté so ya zongi ndenga zalaki ke tina mois tel 2022 après moulay to na janvier tika na 11 mois janvier pe sini to koti da février ça na délai mo bo te ye ba déjà parce que ye bia ko luka opena sala ndenge nini ngai na ko inventer te likambo moko na télévision te donc oyo nzamba ebisa na 2022 yangwa na lobby parce que na moni année 2022 OK na moni année 2022 pourtant na loba makambo yo na lobaka papa limbisa to sunga na émission na loba pona ko sunga bande ko so ba congolais parce que tam tout on a possibilité ya rejoindre bango te pona ko yebisa ye même si na yebisa ki ndeko la duchesse na osola na yebisa la duchesse soki ndé na kita Congo awa photo c'est fortement na la duchesse au monde n'est pas la duchesse obi batususu baza que il faut le banner na écran pour ma question avertissa qui au monde n'y a la duchesse. Faut pas l'en dire. Obi Congo c'est un pôle. Il y a showbiz.
Tala, papa, Congo est bébé na niveau moko. Papa, non, on va que mon ami. Non, on va que pour ça qui n'a c'est pelisa ba tout pour na ba tala soni. Mais na biso papa non dit Congo est bébé ya kopola. Au moni Congo batu mingi o bazo bima lelo succès lelo. Papa mutu moko azo bima te ki o abima même na volonté nzambe bazate papa. Ah bon? Bazate papa Congo eza ko beba Congo eza obiki na kenda bandal n'écoute ba mbel ba kuma bomba PD do masa mobo tika kala okuti masa lembi mais yo ndeni ni boye susu alembi akomi PD de so mboka na biso eza ko beba mambo na lobe pas la richesse mamona o lobana mambo la richesse après na kota na pe mamboka po esa la pe mo lo makambo na lobe pas la richesse oui ça qui est mon robot na yebisaki nan boete me nazosolaka na ye na nzela ya napesi mbote pa ya nani artiste na biso kwin oyo asalaki to kota na contact na la richesse nasolaki na ye yango nayebise na moni mabe moko mpo na la richesse mabengo ezalaki nini yo kaka mabengo ezalaki nini problème ezalaki oyo nga namonaki ezalaki nani makambo ya kufa ya liwa bazoprépare bapoisonner après poison Nathalie ngana l'équipe de mission na lobby on a monaki na bengi moi collègue de 2-3 na expliquer bango ndengeza nazo ba mambo même ba modéro ba collègue na ye papa na lobaki jalousie papa jalousie na lobaki ngo moni makambo yo na mboka na biso ekosila te eza makamoko donc ekokende musika makasi OK osomona papa nanga donc na lobaki ngo la duchesse nzamba sala et grâce obi aza ndeko moko nzamba lingake mingi nzamba lingake mingi aza bien même moko ngamona sepela na Eve makasi donc okanga na kokoloba pa na ye abongola motema abibanzela wana kinzela nini waposoyeba musala oya salaka il fallait qu'il esuka kana musala na yasaka mais akomisa ngoti na vie réelle comme copie na yasala. Ah si je comprends bien rôle na ye et kotantina vie na ye. Ah de la duchesse ça ma bon. Papa dit que mambolo beza yande lo moboko na likambo leto non omoni yokuto okendo lo ba moboko mais ngasko na lingande ko lo ba vérité ngal omoni na biso ngalingaka muto ya tatela ngambo ko sa lote nzambe mutalaki sur que la duchesse a comme PD na biso lelo tezaki na 2021 na lobaki yango déjà ntango na lobaki yango na zaki na kin na lobaki na zaki na kin mais ba lobaka pe que est-ce que effort nini ozosala mpo sola na ye otalise makambo moni général de fois opeso ayokaka yo peut-être vraiment olekai mpe na bachaine moko bozalaki nango na visibilité vraiment est-ce que osaki effort nini nango ozosala part quelque part koke ntan mosu mpe ekuki ao comme ça vraiment okeki numéro na ye te personnellement so ekuki akoti non nasalaki yango mpona kozala honnête nasalaki yango moni leo na mboka na biso tozo perdre batu moko baza important makasi obi lo musu tango to mona mozo sala pasi quand même papa bo comprendre biso lelo Congo eza mboka moko eza béni makasi lelo tango tozo perdre lelo bato bakosa lelo fox ya mboka na biso to perdre ba papa belé ba papa madilu papa donc au mona ngala commandé na fanda abona koma même so na tala lelo Koffi Olomide natali vena biso we ranson na linga ba umela bazana parce que to perdre déjà belé ba artiste comédien bazo kende papa nga souci na nga na ngala lobaka vérité ba artiste comédien pardon to sungana nous bon mekanan ko reculer moi mukesima vitesse eleki makasi bandeko na ngai toza na posa na bino to fanda ka bino le bolongola so ba stress na bandako bon metempe moi ko zonga moi sima ah la PC beauté on rappelle la PC beauté il y a de loin à travers de loin à sunga makasi na kine il y a de loin azalaki balianza bazalaki en tout cas nga na zo temps au prier pour na de loin la zo temps au prier pour na
tala obita na yoka makambo ya de loin ngai na zo tant bon de la pona ye tant mususu na kutana na ye na yebise ya de loin nga na zo ka tant ya prier pona yo eloko tokosalaka mingi yango wana mais soki tokomaka na niveau ya TV boye eza parce que pourquoi tozana ba canal monté ko senga ke muta komati akota azwa ndeko wana pa ko koyebisa ye danger ezoya prophète hein tozo kende na okoya déjà vraiment réalisateur nanga vraiment donc betel solo mo est important Congo za kobeba ba jeune garçon ba komi mingi ba homo ba PD tout ça là ba jeune fille ba komi ba lesbienne les locaux za na kati ndako wana mwasi na yo vraiment mais mwasi wana pas za mobali quelque part oza mobali na yo nzo ane mobali no za pe mwasi quelque part alors tout ça là, hein, qu'est-ce qui fait que Marambango comment na vigor makasi boye, comment on dirait na vitesse moroboye na Congo? Est-ce que ça il y a des difficultés à Mboka? Est-ce que ça exprime ma bien des autres la bongo? Il y a ni en réalité. Papa, merci pour la question yo, mais bande konanga ba congolais bolimbisanga mwa muke, nanga belo moko o ekoyi ko sunga biso za ka vérité. Biso ba congolais eloko eboma biso mingi eza complexe ba congolais to ba complexer makasi papa avant la kota likambo tuninga tu peux imaginer biso toza lelo boye il faut que tout ça la effort mboka na biso etongama pona to koma ko sala nini ko sepela na mboka na biso mais biso to koma ko zalo libanda pona ko luka nini ko critiquer ko finga mboka na biso ne siko biso moko ba kolomboka to luka to zala inito to mboka na biso omoni biloko ezo la déjà complexement o bandi lote bandi da batangu déjà ya ba papa na biso ba koko na biso ozomona papa nanga donc le exemple na ko yebisa yo premièrement eloko ezana nous complexe. Au moins, nous sommes comme une vie à Kolula et Sili. Même moi, si nous avons comme une vie à Kolula et Sili. Est-ce que ça est ça dépendamment na social na bisoté à Mboka? Pour pas tout balula non. Ça va tout bazanga. Non. Et moi, je Mboka pesa na moi passe moi truc comme nous ali pas na passe. Il faut lula ka et pas moninga. Non, dans le belango d'abord on a des volets. Il faut dans le belango d'abord on a des sens. Premièrement, surtout que na Bible Bible pesa ki da ba seed oyo batan ya suka makambo ego salama parce que ba biloko esama yango ni muto e bomaka pe Sodome et Gomorrhe. OK yo ye maman bien yana muto sala ke le Sodome et Gomorrhe ko mabo ce qui to longo na part ya Bible o nzamba loba to na sens normal na koyebiso na biso na Congo premièrement ezana nous ko envier deuxièmement ezape passi moni papa, lelo biso na kati Angola, quand même nous avons ça la grâce hein. Moi lipezo mon na facilité même moi ba crise mais toujours mon quand même attends moi ba jeune bazo ça la bazo mais na zena Congo na mon niveau na mona mutu moto zaye na ye akanyi nzala banda tongo azana jeune te mais nzala banda tongo ti pourquoi OK na tuni na bi oh poni na olela nte abi nanga nzoto se mesana donc tela kaka mutu sa mesani déjà na nzala donc nzala déjà il se comment déjà se côté na makile côté dans la banine or elo na osenga vraiment pas ba continue biso bon mais un peu moi ko trouver les biso pe moi ba solution côté ya makambo wana jeune ko stala mtam sur la zone na baninga ne libanda bazo ko évoluer bazo sala ba makambo ye pa otala kanga pe na za mo mbali nga pe na za mo si toujours na za kana sima na bango na landaka toujours ngai pe na sa petelo mo na vina sa nini na mata ozomona so komatango lelo ekomika na nzela moko showbiz ozomona komatango lelo ekomika na nzela moko do soki muto koti na kata showbiz te moye o mata ezate ozomona bandeko ba komi ko luka succès pona nini marchandise n'était comment de poisson alikamo bodo ezeloko yo na ngai na yo na yebike yo ko sambelaka na ngai na yo o eza très important to sala effort to soutenir d'abord bandeko na biso d'abord on a ba prière ba makambo ebele nanu parce que ngande la fin leo na yo boye ndeto fandi boye na yebi motema na ote yo po yebi motema na ngate na uta ko ba ndoki eba mninga na ndoki moto esprit eba pe mninga ni moto esprit skonde na za boye esprit lo bino lo ote te o mo ndengo za boye ngana uta ko suna ninga ko inventer le monter mais ngana obetoloka toujours bravo continuer oya malamu ozwi oya mabe ko zoate papa nzele za mulai nzela ya mulai mutu nyos toute na vie ava bonga fa ko taka nzela na papa toza na yo biso mama mbo biso salia
Naké na Congo ba image ya ngwana. Ba la ki sabi so pende ba yambio na Congo. Sikoyo, est-ce que kesi? Ah non, côté appelé ba prière, tu habite ba prière en côté la raso. Papa, ba genou, toi na télé moyen tombo ni été. Ba genou. Vie dans les prières. Est-ce que yobi kende na uto le kana mission, ndé le kana mission aussi quoi? Est-ce que yobi kende na uti na 25 jours de prière? Ah ouais. Na kati ndaku nanga 25 jours de prière depuis le 5 janvier. Ti prière ici là kingai les 30 hours. 25 jours de prière. Oh ils a santé là, te balancer quand même ba image nanga. Donc na comprendre que vie nanga eza jeûne et prière. Au moins même matin même na bateau ba kenda quand même na monde wana bazara pe na moi esprit moko pe à moi ko c'est jeûner mingi, ba jeûne, ba sacrifice. Même les gens mon biso balanza mpe faut moi ba sacrifice mingi et ça là que lobi penda tous à la malam. Merci prophète ota la clip na yo mbala. Vraiment. Ya o sala featuring Moïse Matuta. OK. Ota la clip na yo déjà David Wembe je crois qu'il y a Salango. Vraiment. Et merci beaucoup l'assistance ya cerveau monteur et assistance Misusu ya Chika Aboyoyo. Yene mtazana sima ya caméra lelo. Vraiment. Alors prophète ba projet les années par rapport à vie nayo ya artistique ba projet les années est-ce qu'il faut continuer ba tourner ndengo silisi ba prière nayo to ozana makamisusu esenga faut bana ya nzambe bayoka vraiment ba ndeko message kana koloba ba ndeko bo soutenir nga vraiment album ouais ça va concert mais album Jésus revient bientôt ezo bima déjà le 10 février na Kabinda, le 10 février na Kabinda, le 15 na Congo Kinshasa, le 20 na cause déjà na nini oyo na Brazzaville. Nous sommes tous pour na évangile ya Nzambe kolo asali grâce so kolo bateli biso na ko zonga rapidement Angola parce que na prometa ki batu tito za toko na 6e mois na zozala na mboka ya France pour na musala ya Nzambe. Donc ya mona welisa ki na kota na ba prière pour na koma à l'aise bongo na ko kosala makambo na nga maintenant librement vraiment ba dekobo soutenir na kata ba na ninga pare. Bango ko bata Paris ne ko balela on fo bazela ngo penza boy. Yesu na kata Champs-Élysées. Papa na biso bango moko bazela yango. Au moins premier nini? Papa nondi. Bo soutenir eloko ona ni salati. C'est total il faut to yo kapé lo mo boy. Ata awa mo vocal mo boy Yesu. Ah. Mo vocal peut. Nouveau départ ya vinangai tango na silisa ki kobebisa nyonso soki odeside nanyako boya ye chaque moleki na nzoto nanga eza kosia bolamu na yo yesu koma kombo na ngai na buku na yo yango mongu nalonga te ata na masumu yawe otikanga te obatelaka ngai Jésus mon fidèle, donc c'est ça, vous va. D'accord, merci beaucoup, prophète aussi, Sinabiso. Merci vraiment. Qui est important sur la Nayo. Merci. Pour la première émission. Merci. Et tombé dans la première édition comme vraiment, ça. Merci. Émission et Bando Salema. Et merci. Sinabiso Boeto ça toujours dans les bons. Et Kadika Dimaboket double poche. Moi, je suis à l'équipe les Belén a la possibilité. Ben Willy, les Gabonais le plus dangereux, les Gabonais le plus suspect. Simon, chauffeur patron, chauffeur de la ville, Simon, Napesio Bambote, Christian Dele, mon ami, toujours. Adolia Sama Sanaye, Patrick Menayame, mon ami Junior Mazama. Il faut que tu soutenir. Voilà donc. Ça va bien. Vraiment, na profité que pe sa mbote na bande konyo surtout ba soutenanga président Tigre na Brésil pe na profité que pe sa na linga binomi parce que nga za né grandi na kata matete na za mwana ya matete na profité que pe sa matete bomo konyo surtout mbote vraiment pe sans oublier groupe na Union mondiale internationale oyo to uti na bango na ba prière et puis na moni na France na zo mona apôtre Francis Kunata Nathalie na zo mona maman Arlette André vraiment pour soutenir nga mingi Nathalie vraiment na moni
ndeko nanga uti ko bimisa album na ye vraiment ekofo frère Israël pe na profiter ko pesa mbote pa ya président na ngai vraiment na lingake mingi tonton Isaac tonton Isaac donc tonton Isaac Maï vraiment salinga bien ma casse grosse caisse voilà et puis na profiter ko pesa mbote vraiment et pas artiste comme papa na yebani pe baza ebele makasi et ça vraiment pas si parce que na banda mingi ko banda dédicace na pa ya maman nanga mais na uta ko perdre maman na 11e mois maman nanga kufaki vraiment ko zonga na uti ki sasa na yeki awa maman kufi na kundi maman nde bande ko tu ya ki sasa bozelanga na zoya maman kufi mais mission et zo continuer toujours na zoya vraiment na kin vraiment bozelangai to zoya ko continuer toujours yesu kati na ba pe na pesi merci vraiment pa ya papa nondi pe na osali donc na sepeli makasi vraiment na yebi ke o eza mbala liboso te na pesi mbote pa ya frère nanga vraiment Shagi donc en tout cas nzamba pambola bande konyo tout maman Amelia Kola donc bato bazo soutenir nga makasi vraiment merci bande konyo surtout bazana mushinda bokenda ko se faire beau moi ndenga na zabo bakati nga suki na salon ya Choucha Lumière pour et babongisi nga epa ya jogo bino pe bande roboza na mushinda bokenda ka na salon de beleza Micheline Store salon de beleza Micheline Store salon d'ara moko na mushinda mobimba mais o dans la qualité ya bien dans ba travailleur ya bien chez maman Micheline Store et puis motema ya papa Oscar Leta le véritable comptable donc voilà tout ça toujours dans les bons cas moi je dis un grand merci madame de connaître surtout la staff nanga to kutani prochainement ciao.